bakondima Jésus comme un sauveur. Et voilà lokola lisumu wana soki kaka moto moyindo asala yango ye moko, baasiatique basala yango te, babudiste basala lisumu wana te, kaka moto moyindo e lisumu wana epai na bango esi bakorija yango. Biso bakokopuiste tosengaka na bino bakretien boya koyebisa biso lisumu wana ezalaki nini, oyo bango bayaki na mikanda na bango oyo bazochange ezokoma lokola kizobazoba bazokorige komodifie na komodifie na kiti mwa moke lisusu na balandi. Bandeko biso bandeko totelemi na kombo ya Nzambe ya bakoko na biso, tomeka kolimbola na bandeko oyo bazali ebele. Problème na biso eza esika nini na bino? Bino ba chrétien bozali kopafoué coutume culture ya peuple oyo biso oyo bino bozali baindo culture. Mais na kati ya ba coutume na biso tozali na balangue na biso otata mokeli asala po e accompagnaka biso toute notre vie. Na kati ya balangi na biso wana bandeko eza na kati ya kiboko. Maintenant biso moko baino tozali kosala likambo moko ya mpasi pe na mawa. Mpasi pe na mawa tozokoka lisusu komemorize te, tokosimplifie te mona koki koutilize yango wana na compréhension ya koyeba nos langues. Na ko comprendre mutu à Équateur, na ko comprendre peut-être Muluba, ou peut-être Bailundu, ou peut-être bandeko na biso ya na Togo kuna. Mais Congo, Congo ya bukoko kaka, tango tolobika ke Nzambe ya bakoko na biso, cela veut dire compliqué mutu na modele moko kosakana te. Biso moko batu tobebisi na minoko na biso oti okoko na biso. Nkisi ezali Kikongo, na français eza médicament. Mais soki kaka mokongo alobi ke non nake kozwa nkisi mbala moko abebisi muloko otata mokeli atiaki epana ye ya liboso. Longo ezali mpe kisi na Kikongo mosusu. Longo ezali Monsanto, basanto oyo tobengi balongo, bassin na français. Où est le mal? Tango tozo utiliser propre bankota na biso ya koloba ke balongo, koloba ke bakoko na biso. Où est le mal? Kaka biso moko baindo tokola koloba ke mpungu. Ah voilà, asite mpungu, asite mpungu. Mais eza mawa mpungu na langue Congo elakisi kaka na français bokasi. Pardon, na lingala bokasi bolimbisi, na lingala bokasi na français puissant de force. Na Kikongo meza mpungu. Yango ifo tokotisa bino liboso kelasi bo comprendre bokoko otozolobela. Bokoko tozolobela ndeko na ngai Zambona na balandi. Ezali bakoko oyo te bavandi na kisobana nga to na makela to na kipemba nteka to na lemboro na mbanza ngungu to na nkamba oyo bakoko oyo bapola mino na kindoki ya mabe ya kundu bango te tolobelaka bokoko oyo balonga oyo batambolaki na makambo ya tata mokeli. Yango tokokotisa bino kelasi ya bankota na bino moko oyo bozali koneglige, oyo bometre bankota na bino nyonso na sens négatif ezali na mawa.
na yango bandeko parmi makambo ya mfumu kimbangu mfumu kimbangu walunga fumweto ye alobaki boye apprenez à vos enfants votre langue maternelle bolakisa bana na bino minoko to balonkota ya bukoko na bino car na bazane oyo ekoya les langues des étrangers disparaîtront minoko ya bapaya ekobunga yango tokospa na kosalaka émission mokimba peut-être papa ndombela kozwa yango na banda kotalisa bino bakombo bozomona nkele bakombo bozomona kibondoki ezali bakombo ezali na kibondoki te mais yo nde ndeko na nga azoka papa ndombele omettre yango na négativité po parce que sens na yo ya pensée ekoma na négativité nakanisi bandeko tokoni déjà 22h25 tokozala na bino peut-être ti 23h soki bokosepela pamba te lobi eza yango yenga tofongola mpenza banzela bandeko basosoli balanda bacomprendre nini oyo ezali koleka bandeko nakanisi biso bandeko tozali koteya kibukuku koteya makambo ya tata mokeli oyo apesa epai ya bancetre na biso problème na bino eza esikani tokomprenaka bino problème na bino uniquement boyebi kaka histoire na bino ebandi kaka depuis ta ya colonisation oyo nyoka moko akabwanaki na biteni misato nyoka wana moko eteni ya liboso akitaki na spiritualité me kaka nyoka moko eteni ya mibale akotaki na colonisation kaka nyoka moko pe eteni ya mibale ye wana tobengaka explorateur mpo afungola nzela mpo enfin ke bakoma na oyo bango baza na yango oposa ya solo ndeko yo moto olobaka ke bukoko tokende kotia yango na mise yesu mpe il faut abanda liboso kotia kutime na bango mpe na mise pamba te jésus azalaki éleve selon kutime na bango ndenge mokanda wana ezali na yango bandeko tolobaki boye toya na baargument solide awa nde ezali radio ekokangola bayindo tozoloba yango na nsima ndako te na ch ya basakoche te tozoya koafrontane na bino na bakombo bozotangelaka biso tokobanda kopanzaka bino na baversion nyonso ya babible oyo bakoma bomonaki tata nzambe akoki kochange maloba te soki oyo akomaki na oyo ya liboso ekozala ndenge wana ntina oyo ya suka me kasi soki ozwi version king james ozwi version canonique okei na Torah, okei na Talmud, ozwi balise bon, Bible mormon, pas témoin de Jéhovah, eza tellement ebele bolimbisi ba Bible à Jérusalem, soki to bandi ko kota ngo bandeko. Comment livre sacré mobimba ekinde kozalaka na bizoba zoba boye. Ya solo bandeko na utai koloba boye. Totia mayele ya kibomoto te na esika. Bien que ekoki ko servir biso na kati ya baelema ya compréhension me tosalela yango te tokamata mayele wa tata mokeli totia na mesa kibokokwa bato moko te ekota na misei pamba te abraham mpe azali koko moko ya kala me kasi lelo bakretien babengaka ye tata na bango ya bandimi oyo boyebi histoire na ye azali moto ya lelo te ezali kibokoko mpe bandeko tokei na babudiste kuna tokokuta bavishnu bazali mpe bakoko na bango ya kala meti lelo balandaka kibokoko wana yango ezali mawa mingi mpona bayindo ntango bazotanga bakoko na bango oyo balonga tokomprenaka bino ke boyebi ke me kasi bomikitisa boyande koyekola ntango bokoyekola kiboyo ekopesa yo na esengo okibopaya oyo oza nango eza nango elamba ya mwindo oyo ekokangola ni meme yo ozokanga ekokangola ni meme famille na yo ekokangola mpe ni meme mabele oyo ya yo oyo
bazo diriger comme poussons bazo pousser de gauche à droite papa Nziulu papa Ndombela na mboka na yo na pression maloba Matondo mbuta Ndombele na bozongisi biso maloba tozali bobe na mbuta Joaquin kolandela masolo maito bandaki biso na bango nde yango koliki ete asili kolanda intervention oyo babeji basalaki nde tozongana na eteni wana pamba te oyo tozobunda etumba mai nyonso tozokokende yali po toluka solution mpona Congo mpe Afrique baguerre nyonso bango basali kotanga wana soki basalaki yango na bamboka oyo atangi parce que balukaki solution na bango ta lelo nde bakomi so babundaki bango na bango bongo biso tobunda biso na biso mais bino nde bozobundisa siko bandeko na bino moko lokola bango babundaki bango na bango yango mpe bambuta Zambwana baya kobundisa so sango oyo bayindo yali pasi mbuta Zambwana alobaki ete nzela oyo ezali ya monene oyo bato bakendaka ebele eli nzela ya kufa matondo mingi yango tokoyanela ete mbuta Zambwana azongi na etene oyo biso tozaleli pamba te vuvami toza minoritaire mpo so tozalaki na meme effectif oyo bango baza nango na etene oyo bayelaki biso ya colonisation nde tosi tosalaki kutu mbeli alaku na ntango oyo azoloba wana te me toza na posa mbuta Zambwana pamba te bilembo eza kati na bango kolanda maye Léopold II lokola alobi te barwandais bagénocide boye na boye likambo te totyana pembeni kasi tozonga nani na Congo oyo ya biso baye kosenga pardon bino bolobi nini démarche ni bobandisa kosala lokola bolanda yango na ba YouTube mais démarche ni bobandisa kosala mpo tolungu na kati ya pasi oyo wana mpo soki biso tolungu na pasi wana na démarche bino bokosala bokotangisa mpe bahomme animal oyo bino bozobenga bazoboma baninga mpo bazonga bato pamba te so na kosambela si tobanda kosambela banda bino moko boyebi banda christianisme eya na mabele na biso ti lelo oyo boza na résultat oyo ezali bino moko kiyali négatif mpo soki résultat ezalaka positif nde tokobaka kosenga te moto asengaka mikolo nyonso ezali moto azwaka te yango mpo mbuta Zambwana koloba na biso te kende bosengaka bozwaka te bozwaka na bino yango te mbuta na ngai soki lelo boza malamu esika bozali yali bakoko na bino basali ete bokóma na eteni wana bapesa bino bomoi oyo boza na yango mpo te bokoka kososola mai toyebi na eleko oyo kolanda esika bino bofandi nde na bongo mbuta Zambwana tokozonga na eteni na bino kaka ete matondo mingi na kopesaka eteni na biso vuvami to na kopesaka eteni oyo biso toza kopanza sango oyo raison matondo mingi mais eloko tokosenga na bino bandeko nyonso balanda sango oyo esengelaki loposo mpe babundisa yango mais ezaka bino moko boza kobundisa yango eske bomitunaka te mpo na nini na Afrique to na Congo un homme politique soki aye alobi non na bato tozolobela na ngonga oyo azali homme abattre. Pourquoi un homme politique ou bien un homme religieux soki aye non avec le christianisme aza un homme abattre? C'est au mituna kango te babouddhiste bafansi bouddhisme na bango mpona bobomaka bango te baarabe bafansi islam na mboka na bango mpona babomaka yango te mais lobi arabe azobunda mpe etumba keno islam ekoma universel babouddhisme bazobunda mpe etumba ekoma universel ozomona sauf kaka biso bayindo tozangi religion toza basauf souris mpo soki oza na islam te oza na christianisme soki oza na christianisme oza na bouddhisme soki oza na bouddhisme te chose grave na oyo boyebi yali pasi soki toza kozongisa bino tozonga esika tomongolaki nzela yali yambo totala intérêt bandeko biso baza kosouffrir ata boza na bino na poto boza kolia boza komela matondo mingi pamba te yesu asali grâce mpo na bino bongo famille etika na mboka oyo etika na fonfon ya mboka yali pasi mbuta moto soki toye awa to radio oyo soki balekisa sango oyo yali radio oyo ezokoluka solution mpo na biso nano bakongolais nde yambo tokabola solution wana tokonzela bandeko mosusu mpo te bakokolonga na pasi oyo wana pasi oyo eza na Congo ekoka na bapays africain nyonso te nayebi te so boyebi yango mais Congo ana pasi nyonso a 100%. Boyebi yango bien na biteni nyonso me bozosambela mingi nayebi te tozalaka bandimi te tozalaka basosoli religion oyo bozokoprone wana tala bango bazosambela religion na bango tala ndenge esali esika boza ezali na peto lelo cimetière esika yo oza pembeni wana na poto na États-Unis esika oza tala cimetière bango eza ya bosoto nete ya biso to yali peto osoki cimetière ezali peto bapetolo bango mpo na nini mais epa na bino soki bapike mbuta na Zambwana kende petola cimetière papa na bino esika ozwana mokia molimo wana oya bondo